ça avait passé. Hein? Voilà. Et la masse est chiffonnée. On me fait là. La masse est chiffonnée. Au fond, les mamans au repasser. C'est courant zali. L'autre ticali, je vois que le trésor a accéder au ventilateur. Un ventilateur peut-être dans les chaud, il y a des plaques. Ah ouais. On a un drap. Voilà. Carton va déballer, monsieur Zalia. Vous en avez un drap, vous en avez un bilamba, ils allaient avoir. Où t'es né? Hein? Ça stress, hein? Ça, bien faut m'appeler. Et pas comme ça. Comme ça? Très bien. Attention, Maurice. Voilà. Vous en avez un tricot. Et la maison, il y a. La maison, il y a. La jean est allée. Ah! Encore il y a une soirée. On a fait ça. Veste zali awa. Et puis la griffe. Na moyo ya na ebite. Zali awa. Voilà. Que zali. Nanzela les amis de Moïse Matou ta contribution à biso yango. Yana lingi bana ba pesa ba impression bolo ba pe malamu pour l'évangéliste mana ko banda. Tu peux ça merci parce que eloko malamu zanzamba e bibino. Là il y a nzambe Seigneur orienté ngai na ko sa ndenge Dieu nous a orienté ici. Pour que toka bola lipa na biso na ndeko aza na ngote. Tika au sepela nango bonne année on ira bien. Je pense que ce bolino sur la bonne année aussi là. Dans la sagesse, je vois que ma mémé, ma tata, moi aussi, ma tata, ma maman, pour que bana se là. Je crois que Bilambe Zalia, et Kokabine surtout, et l'autre ticket dans la Baxlabine Zali ventilateur, réchaud, n'a pas mousse. La drague est déjà awa. Nous sommes à Bachabiso, peut-être mon état dit c'est que là, ils ont problème. Vraiment merci. Tout le monde s'en dit mais la cicatrice dans le paradiso, le bas paradiso. Paradiso, ça que faut bien tenir ça. Et ça que vous avez un rendez-vous, mais le rendez-vous le plus important de la vie, c'est le paradis. Donc landako, suma bandako, suma bamituka, kobosanate, rendez-vous important est dans le ciel. Au cause de la nuit, ce que vous avez lancé dans le monde, ce que vous ratez le félo, vous ratez là, vous ratez paradis, vous ratez le féloté. Donc si vous ratez qu'un paradis, automatiquement vous ratez le féloté. Donc le message à nous a passé c'est qu'on rappelle que le paradis existe et que notre dernier rendez-vous le plus important doit être celui-là. Et que nous sommes venus dans le monde, à Bossanangote, à Bakake, nous sommes on a raté paradis. Nous avons raté rendez-vous Moussala, raté rendez-vous Yambongo, raté rendez-vous nous sommes Libala, raté rendez-vous nous sommes raté paradis oté. Il y a des asuka, la bisoba nanzameza. Shalom na bino nyonso bozolanda biso na voix céleste nzela lola
ndenge de kolanga Alvin Beya Alobaka tozali awana orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim cité du royaume de notre père le mona bana tobeti maboko makasi pona kopambola nzambe pona bolamu nyonso oyo asaleli biso tolingi l'émission lelo ezali émission ya reconnaissance kopesa merci na bandeko nyonso baza na Kinshasa bandeko baza libanda ya mboka non bosali biso malamu ebele mosala boye sans lisungi na bino tokoki kosala yango te tokutani na makama ebe badifficulté ezalaki ebele kasi botikaki biso te ni tokopesa na bino si ce n'est que koremercie bino kopambola nzambe boza na Hollande, boza na Suède, na États-Unis, na Canada, na Paris, boza na Belgique, boza wapi, na Afrique du Sud, boza na Suède, mboka nini ta mosusu lokola motu na limité na kobosa, boza na Kinshasa, bato ezali difficile, mais botikaki biso te. Mokolo moko te bana oyo balalaki nzala, eza grâce na bino. Tika te tobetela bango maboko makasi alors ya Christine Akoya lelo ezali journée culturelle et pas na biso tobenga ngo journée ya reconnaissance alors ya Christine bandeko ebele bazolanda yo na lingo se présenter puis koyebisa na bandeko nyonso bazolanda biso na libanda ya mboka. Merci papa pour na maloba. En tout cas, nous remercier ba papa nanga, ba maman nanga, ba tonton, ba tantine, ba onyo so ba na libanda mboka pe ba o ba na kati ya mboka na biso. Vraiment na pesi bango merci parce que bazaki na biso na début année ti le to parcourir na fin de l'année. En tout cas, merci beaucoup. Ce qui est nzambe na la pambola bino, abakisi la bino belé parce que bosunga biso makasi na année ce qui na kosi là vraiment ça aide na bino ero toza a te mais bosunga biso makasi vraiment et puis si bino mbote na kombo na yesu tikete nzambe na la bakisi la bino belé apambola bino bisika no sezanga ki nzambe abakisa vraiment merci beaucoup meilleur VP na bino bonne année merci beaucoup. Voilà Christine ya solo zali yaya pour saluer pembeni awa na lingi avant to continuer pour s'appeler na mokose moi témoignage ya vie na yo okoma na orphelinat partage ton pas avec celui qui a fait ndenge nini et ni no bisa bandeko bazolanda yo na mokose pentata la caméra. En tout cas merci papa pour na maloba moi elo na kumisa nzambe o akutanisa ngana papa Max Mbenga lofasa na kumisa nzambe parce que nzambe za mnene nga na ndovanda na komina ngaliema na ndenge ka pe bisika ko vanda bien ebisa nzambe après mort papa na ngana mama na ngana ebisa nzambe pesa ngesika bien pona tangaka parce que sozu vraiment sika bien ko vanda ko lala na Yesu na kati eza pena bien makasi na senga nzambe apesa ngesika bien ko lala na ko vanda en plus pe batu o ba ebi Yesu mais makumi nzambe parce que atianga na famille grande famille partage ton père ba ebi pena nzambe na tangaka na liaka na kumisa vraiment nzambe na ba o bazolandanga na ebisa toujours batu là les orphelines et tant que bino boza ba papa na ba maman nanga pourquoi on cause à l'orpheline parce que bino bozali naza so orpheline parce que bosunganga na linga pe bino makasi bolinganga pe mingi vraiment merci nzamba pambola bino amen beta encore maboko makasi merci à Christine ezali mokolo ya reconnaissance na bana to esengeli au moins histoire ya dit le prêt moko kati na bango lobaki te na kino kozonga po soki na biki eza grâce ya mutu moko ni Yesu Kristo ayaki Yesu tout mais ba musu baza ba neuf babika te tobengi pe mwana biso sanctifié pardon oui sanctifié yaka yazali évangéliste maison azali mwana moke mais azokola makasi ya banzambe évangéliste sanctifié sango boni malam. Alors, nous avons eu bandeko bazolanda yo pour la fin de l'année na bandeko basunga ki biso bipai na bipai. Merci papa pour la parole. Et nous na loba na bandeko basunga biso bazana banda mboka na bao bazana na Kinshasa. Pesi bango merci na molamu nyonso basala na biso. Tutokota 2023 eza grâce na bango. Soki bango te mais biso lelo tukoti 2023 te vraiment merci vraiment basali na kamamine vraiment merci eska bazali nzamba pambo. Yo tanga causa pe commande ezali mbili bato commandant général l'école na bino. Merci papa pour la parole.
il faut que ça là comme général na école commandant général na école na biso ezaki mayele ngana zaki nango nangolo nzamba pesa nga yango sala kike ngana comme général na école na biso. Alors merci beaucoup scientifique za nzembo ko yembaka ko sekanga te oyebi lobi langa te pona nini nzembo wana nzembo wana na olakisa makambo ebele eza na bato ebele na mboka basekaka biso bazwa biso babola mais toza na biso na ntina na miso na nzambe yango nzembo wana nayemba yango ezalaka bien makasi tokoyoka mo ekse nango nakoyemba na ngai allez-y koseka ngai te oyebilobi na ngai te koseka ngai te oyebilobi na ngai te koboka ngai te oyebilobi na ngai te kofinga ngai te oyebilobi na ngai te bazalaka lokola ngai bakoma bata minene misusu bazalaka lokola ngai bakoma bata minene bazalaka bashege bakoma bata minene babenga bango bandoki bakoma bata minene akufa lobi ye bakoma bata minene koseka ngai te oyebilobi na ngai te koseka ngai te oyebilobi na ngai te komona nga pamba te. Voilà, merci tobeti maboko mpona sanctifier. Voilà tozwi mpe Samuel azwa rapidement tobeza mokolo ya reconnaissance na oyo nyonso nzambe asaleli biso bosaleli biso tokutana baka opération awa tokutana bamaladi mvula oyo ebetaki mai ekota ebebisa biloko ebele na ya bota babenganga na koka te na lela. Merci na nyonso bosala biso ndeko Samuel mbote ndeko Samuel mbote papa nino koloba na bandeko nyonso balingaka biso basalisaka biso. Merci papa pour la parole. Bon ngai na koloba mpona bandeko basungaka biso nyonso na kopesa bango pena merci pena na ndenge basalelaka biso nyonso pena natomboli nzambe na ndenge bino bosalelaka biso nyonso bino mutu botindelaka biso bambongo mutu nyonso akontribua na kati ya famille oyo partage ton pain nzambe alola pambola. Merci beaucoup bete baboko makasi. Bonjour. Voilà. awa toza na kati ya ofena partage ton pain tolingi tobanda awa tozali na bongo na chambre bana mibale toza na deux chambres bana mibale ekozala mpe bien bomona esika bana biso bisika balalaka bomona mpe façon de vivre ndenge tozali koberger bango dans chaque chambre eza na télé awa toza na chambre bana mibale chambre liboso yango ya bana mibali o poste téléviseur na bango babilamba na bango ya ngoyo ndenge kaka ezalaka eza mbeto ya 4 personnes de likolo na de na se yango ozomona tozolakisa bino bisika oyo bana na biso balalaka ezala mpe esengo bien awa bongo toye na deuxième chambre ya bana basi e kaka ya bana mibali disons awa bongo toza na 3 mbeto ali
awa pesa il y a 4 personnes, le colo il y a 2 personnes, na C aussi il y a 2 personnes. Awa tous un problème à mutalaka ya le colo et bukanaki. Bongo awa na C ezali ya bongo ya batumi balé. Troisième mbetu yangoyo awa aussi il y a le colo awa il y a 2 personnes, na C awa il y a susu ya 2 personnes. Donc 4 personnes ndi balalaka tellement zambe qu'il y a étage nous moni que tous ça ko 4 ba na biso na ndenge système maison eza hôtel mais eza système maison bana bazala na façon de ya kolala ya bien bana bala muka bien balala bien eza te que tindika talo kolobwe awa biso tous ala rabomote et vous allez payer bien ceux qui na la sabino chambre ya misatu ya bana basi bomona pe sika bana biso ya basi balalaka ekozala pe bongo très important komona waouh awa bongo tokoti na chambre ya bana basi awa chambre bana basi na chambre bana basi toza bongo na 3 mbeto awa en étage toujours mbeto ya liboso yango toza toujours na bambeto en étage awa mibale likolo mibale na se kuna pe lisusu mibale likolo mibale na se toye na 3e mbeto awa mibale likolo mibale na se toza aussi na babiloko na bango nyonso tu bavalise na bango bisika babilamba na bango efandaka basaki na bango ya classe na poste téléviseur na bango mpe yangoyo mpo ezala te ke kuna bazotala mati awa baza na posa théâtre oyo te katana lokuna totala théâtre epesaka mwa bakokoso makasi mais nous avons besoin de matelas toza na posa ya ba éponge nayebi te bandeko basungaka biso bandeko bakanisaka biso tout le temps toza na bambetu yangoyo mais nous avons besoin d'éponge donc kuna toza na 2 mbetu soki tocalcule susu awa na bana mibali kuna 2 donc ça fait 5 soki toye awa na chambre bana basi eza bongo combien 3 ça fait 8 soki tobeti na ndenge ya ba épaule tokozala nango besoin moins 16 toza au moins na besoin ya 16 matelas tochange oyo ya kala totina bana na biso bamatela ya bien baéponge ya bien po oyo toza nango awa ekei pena esili bino bato bosungaka biso bato partage ton pain bino bato bokanisaka bana na biso balala dans le bon bana na biso badala na condition oyo totinaka bango toza na posa matela oyo akoyoka message oyo apense mpe na biso akanisa bana partage ton pain na bamusu mpo bamusu toza nango tellement ewumeli ekei moyen nalongola badra eza te mais dès que nazoloba déjà boye toza na posa ya bamusu pour tochangele bango bamusu okozala très important kolo yesu masiya akozanga te kopambola bino tozokende sikoyo na salon botala mpe sika bana basakanaka bisika bafandaka awa toza bongo na porte téléviseur oyo eza na katikati ya salon toza na katikati ya salon awa oyo eza porte téléviseur na bango oyo nyonso toza salon toza na mini congélateur na bango awa toza na 2 congélateurs nyonso oyo moko yango oyo eza na ampane mwana koza na posa komela jus mwana koza na posa amela mwa mai ya mwa eloko manini ndenge bakendaka classe na toka ntongo batatoka midi o papa j'ai besoin de porter de l'eau froide ndakotala boye frigo de congélateur eza ya kokufa okosala ndenge nini donc toza obligé tobongisa babiloko eza ya kokufa tobengaka ndeko moko ya frigoriste aya kotalela biso babiloko oyo ayebisi biso nous avons problème de monter mpona koréparer yango toyebi te tosombela bango ya sika oyo barépare monter oyo bandeko bosunga bana na biso bana na posa ma ya malili bana na biso bana na posa ya mwa jus ya malili kosomba ya libanda na ntango eloko ezali awa tokosomba mwa 4-5 paquet ou 10 paquet totili bango na kati awa mwana aza na posa ya jus akoya awa dans le calme afongoli
azwi mwa eloko ya manene bokanisa biso mpe mpona babiloko oyo eza ya kokufa bobongisela biso bana babiloko oyo ezali ya kokufa bokanisa biso botika biso te bino bandeko boyidaka biso bino bato botiaka biso loboko oyo bobanda na biso dès le début bino bato bosungaka biso bobanda na biso banda mwa deja boza koakompagne biso na ba un petit rein na bino kola pambola bino nkolo kobosana bino te na bageste bozali kosala bozokanisela biso bana nkolo azwa lokumu na mokolo ya lelo nde topesi bino matondo mingi bandeko baza na Europe bandeko baza na kalkate na RDC biso nde bato tokanisaka epa na bino bomeka mwa moke koede bana na biso towana mposa bana na biso bazala différente na bana na biso ya ndako bana bazala différente awa mpe toza na mama maison mama Lidi mama abana mama oyo azalaka ke ayebi mwana oyo aliaka komele bulu mwana oyo soki towana mposa neti bajour apeti akolere eza te akosala nini mpona azongisa mwana petit mama Lidi yeyo bandeko boza mosika ya bamboka bapaya na bandeko boza awa kakati na bapays Afrique mama Lidi yeyo mama maison do tobelaki mama maison mama ya bana ebele soki tozwi basi ya boye na bamboka oyo baza lokola mitema ya bango nayebi te mitema monene oyo mama na biso azali yango oyo ye azalaka nango envers bana na ye aza mama moko il faut beaucoup respect pena epai na ye mama maison yeyo mama alambelaka bana mama asokipaka na bana mama Lidi yeyo toza mpe soki na mama diner susu yeyo mama diner susu yeyo mama maison mais nakosepela beaucoup plus boyoka mpe mama Lidi ye moko aloba ekozala très important mpe alancele bino mpe message mama Lidi soki okoki koloba maloba epa bandeko bazolanda biso. Oh, merci na mama Lidi mama ya bana navanda na bango nalala na bango mais eloko na kosenga bosunga biso surtout ba malade ba grippe oyo bete na décembre awo mona bana ba bila 2 3 4 5 eza mo passe si nazala ba kisi na ndako malade ya butu 0 heure 1 heure na kozo tama paracétamol na milisi mona mais eloko wana tozana nango te bo ede biso ba bloco ebezo sanga biso awa navanda na bango na pe na batanti na bango pe bazali ba mama leki pe bazali na repasso tanti na bana boyoka epe. Ok, merci na sepeli vraiment na kati ya cité de royaume ezalaka orphelinat mais eza orphelinat te parce que so totali propriété ya bana bazali je crois bovérifie bachambre bana bazolalela bozotala mpe bacondition ya kolia na bango en tout cas vraiment ezopase kitoko eza ndako vraiment eza comme si bofelinat mosusu te na propriété na ndenge bana bazali biso tozosenga lisungi na bandeko oyo bazosunga biso concernant ya bana kolia na bango lisungi na bamakambo ebele tozosenga bandeko wana vraiment na kati na lisungi wana oyo nzambe akoti bolingo vraiment kati na bandeko wana oyo bazosunga biso bazoyoka biso bayo baza si place bayo baza bapays étranger bazosunga biso vraiment tozosenga lisungi wana ekoba epuis tozosenga kofutela eza pasi kofutela eza pasi tozosenga vraiment lisungi ya motuya mbongo toluka place ya biso moko parce que soki place ya biso moko ezwami bana bakozala l'aise mbongo ya kofuta ndako ekozala te ekozala kotangisa bamakambo ebele bobanda kosokipe na bamakambo oyo kotangisa bamakambo babesoin mike ya kofutela ndako déjà par wana so tolongo vraiment ekosunga biso makasi vraiment tozoluka na lisungi wana parce que neti awa na mbula oyo euta koleka kobeta mbula ebeta makasi babiloko ebeba awa ebele mai ekotaka biloko ebebi bon esalaki mpasi vraiment en tout cas bandeko bozoyoka biso bosunga biso parce que bino so bosungi biso te na conseiller ya kozwa parcelle seke na bolingo oyo bozalaka nango vraiment na kati na bana okotia bana na valeur vraiment balongwa libanda eza à cause na yo ndeko oyo ozoyoka ngai oza mosika oza pembeni en tout cas na lisungi na bolingo wana vraiment oyo oza nango à travers ya bana oyo
bolingo wana vraiment ekoba bolingo wana ekoba tolukela bana place parce que soki bana bazwi place na bango moko ekozala valeur makasi bon na cadre ya kofutela vraiment eza mwa pasi mpona bana mais soki parcelle ezwami ya bana vraiment ekozala esengo makasi bana bakozala na esengo vraiment ya makasi vraiment bakozala na pédicure quelque soit mokili elobaka oyo ekokominimize batu na bafaçon oyo bana bazali baza propre baza bien parce que eza na bana mosusu mpe baza na baparents sur place mais mosusu bazoparle français oyo bana bazoloba te baza mayele na klasi bamakambo nyonso seke baza valeur baministre baza wana badepute baza wana basali ya nzambe baza wana en tout cas fo topesa bana na biso lukumu vraiment toprotege bango na kolia na misolo na bisika oyo ya bango moko bazala na parcelle na bango moko ke ya kofutela eza ndenge mosusu nakanisi baparent boyebi kofutela ndenge ezalaka mais tozosenga vraiment lisungi vraiment ya kozwa parcelle koluka mpenza parcelle bana bazala à l'aise basakana ndenge balingi à l'aise quelque soit baza na bango à l'aise mais ya parcelle ya bana bango moko oyo etali ke bakosakana na bafaçon nyonso oyo balingi ke kofutela en tout cas tozosenga lisungi vraiment tozosenga lisungi na bandeko vraiment bosunga biso toza na besoin lisungi na bino vraiment toza na besoin lisungi na bino na cadre ya kosomba parcelle ke kofutelaka bozosunga biso oui mais tozoluka nde tozala na parcelle na biso moko parce que bana mpe bazala l'aise ya kosakana mwa babesoin ya makambo ebele merci beaucoup vraiment nasepeli vraiment nzambe apambola bino bisika bozwani bozolanda biso nzambe abenir bino parce que bolingo oyo nzambe apesi epa na bino ya kopo loso mwa eloko ya motuya eyaka bana sante kitoko vraiment nzambe abenir bino apambola bino seigneur azala na bino elongo bisika nyonso bozali nzambe apambola bénédiction wana mpe biso mpe toyeba kosentir yango lolenge oyo toyokaka toyeba kobuka yango lisusu na oyo tozosenga epa na bino nzambe wana bakisela bino ebele na oyo bosali na ebandeli ya mbula ti tozokende na suka mbula bozotika biso te toza na bino elongo merci nzambe azala na bino elongo nzambe wana pambola bino koleka lisusu toza na mama leki aza awa alingi mpe lisusu kopesa bino merci na oyo nyonso. Bonjour, merci pour la parole. Bon, naza mama leki ya bana biso tozokipa la bongo awa malgré tout tozonga quand même à tout le temps tozala na bango ele comment on senga talaka baza bana comme baza ensemble oui au moins la fièvre ndenge ya que ce que zui moko donc mususu na pas zaka contaminé au moi bazo ça la fièvre ba 3 personnes 4 personnes mais surtout on a un contrat moko na ba centre de santé bonjour soit malade bis naza corps médical naza science infirmier naza infirmier na ida bango a moi ba traitement mais naza ka limité pour to na sans traité ba qui ça ressemble à la pharmacie wana bon naza vraiment limité mais si naza un contrat moko besoin et c'est la perfusion mani na moi centre moi pour prendre soin bana bien yo nazo senga ba baza na ba centre ba meka ko aider biso na moi ba contrat to na bango et puis classe déjà bazotanga bien bazotanga bango nyonso ba kinaka classe souci na biso ezake bo aider biso pona parcelle bana bazala l'aise ko futela boyebi ko futela ndenge ezala ba mikaka tene belé bako ipana za kama simba boite azongisa boite tala bana baze belé so baza l'aise te donc ata bazo lien ndenge nini kimi ezate bana bazaka toujours déranger so boyebi biso na parcelle bana bazala bango moko ko fanda na kimia et osala biso pe bien. Bon, merci mingi sengi na ba prière na bino lisusu de bosungi biso na ba prière po biso mo toza ko ba échantillon soki nzambe te toyeba ko prendre soin ya bana te ba prière na bino zo uta misika bozo na biso mo pe abana pe bazo prier par-ci par-là yango na sengi bino susu bo continuer kana ba prière wana de bozo soutenir biso te bo tozo mona te mais prière na bino zo protéger biso déjà on a pesi bino merci mingi nzamba pambola bino a continuer sous ko pambola bino ya koleka makasi.
Et ça commence comme ça. Et lobby comme la fondation Moïse Matuta. Vous êtes un homme crédible. Quelqu'un peut dire non, je suivi l'élément là. Pour moi-même, la statue, on a annoncé. On va se voir quel élément là comme attend 400 vues. Dans la statue, 400 vues. On va 450 vues. Donc, tout va la kanga. Et on a tiré n'importe quoi dans la statue pour battre la namo et payer. Alors, ça pour t'arrêter. Quand tu commences, c'est net, c'est bon, il faut inspirer Papa Nzembo pour la réalité. 5, 4, 3, vous faites ça, surtout vous faites ça. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Évangéliste Samuel. Kandenga na onyo kwa madana nzambe kandenga na zomona pasi nzambe pourquoi ndima pasi aboye na vie na ngai nzambe nzambe pourquoi ndima pasi aboye na bomoi na ngai po niyo ndima ngai na mona pasi nzambe nasali mokili o nini kolo nasali mokili o nini pasi aboye ngai na zomona famille ebwakisa ngai famille ebenga ngai ndoki kolo famille ebenga ngai ndoki na eloko ngai nayebi te depuis papa na nga bakufa bakenda nzambe ngai nabenga mandoki ngai nazala suti na te kolo kobwakela nga basoi seigneur kosenga bia kosenga na okoka te nzambe bia balabala boye ngai nazokoka te pasi na motema nzambe nazokoka te pasi ya boye nzambe alola eglise moko ebenga nga ndoki eglise ebenga na ngai esopela nga mai nzambe ngai nabenga mandoki na se ya moi oyo nzambe nasali mokili o nini nzambe nasali mokili o nini kaka mpona ozanga bapara nzambe nasali mokili nini amaani na ngai nakoka te nde omona nga a namona pasi ndenge toza a libanda boye depuis nabotama ataki bapara nanga namona te na nzambe alingolo asonga biso nzambe oyo ofela asonga biso lenanga atango olela boye epesanga te pasi na motema makasi nzambe asonga biso sango kolela te fokobondela tolaa libanda mbula ebete ya biso moi nyonso eza ya biso tokende tobeta takokoko balinga te batunga biso bandoki babaka biso tolimo ya paramel eza biso te ya nzambe ya mokona nzambe nde ntumisaki tolela te masananga tolela te epe pasi na biso soleli neti o bana o batianga mbongo obianga yanga na yani tobozana fama obianga bafati babianga yana ngam na bokola bino bobongo bakwana mamepotianga mbongo masuka obianga fila ta watu wakofu na ngesi bino obianga pia lokanga na ebibini okeba na bino ngam na lesa na yokobianga yate kam nono ngakota yana abota no fama kami mtu boma mboga faja we ndani bazana no soli baleki na neti desa so na pesi bino bana misal boka bola desa nini bosoma pelo nini desa bosa na ngoni baba mike bobo ba dosinga ba desa bosa na desa ni baleki na ngabibasa bande lobi ko bino boseka tufino na mbala balonde jambe na ngamotilie ko bosala nonde ndeko lala bolala kana balabala bona bambula na bambula ezobeza mikolo bosolala kana mbamai jambe na bana mawe yo utawaka wonde ngabana nangaba inzambe mawe siko bolia ka bona osenga kandi ba na osenga ka tambula ka kulia kana osenga famille benga biso bandi babwa ka biso ata église coupe benga biso bandi to mona na batu pamba ndenge tozala ku nzambe mokili pardon tabaleki nana pesa bino conseil ngapela zaka lokwa bino mais un jour nzambe abikisa bino opambola pe bino bosanketa te pardon bosenga pe bato na nzela te moso moto ayoka nini bosengi ya boye
botika ye parce qu'on ne sait jamais mais non mais mabine esika mo Merci. C'est une réalité. Un témoignage, il y a une vie à moi, à rencontrer une histoire à Vinaï. Il y a un autre qui a mis à Moulay. Mais tu écouter à mon pose idée générale. Ok, alors sans plus tard, tu sais pas pour papa Moïse Matouta? Oui! Tu sais pas? Oui! Oyo kobi na nzembo moko, nzembo na ye moko, wana DJ, tobi na nzembo. Voilà, vraiment na pesi nzambe merci. Oyo apesi biso journée oyo. Eza na mutu moko te na makasi na ye moko abaki lelo funa lamuka. Nzambe muta décidaka soki banani bakoza na bomoi. Et journée lelo nzambe a décidé que par exemple vivant biso pénaliste wana tout ça. Apesi nzambe merci. Na pesi nzambe merci parce que ça met temps et à circonstances. Ayebi ko planifier makambo ayeko bongisa makambo nyonso tout. Na musala nzamba na sala na sena moyi na ngulu na nzambe ya loyembo to ya koteya nzamba apprendre ngai pe également ko partager parce que ko sambela ya solo eza ko occuper bandeko baza dans les besoins ko sambela ya solo so baza mo Kristo waza pe na œil vers bandeko baza na besoin to baza na besoin lisungu et na mission nzamba pesa ngai naza na bande qu'on a bien les amis de Moïse Matouta, on a tiré un t-shirt na bango, bazali éparpillés à travers le monde. En tout cas, bandingara musalem sur sala na isubi na Nzambe, oyo bandima ministère oyo bandima baloyembo na biso, bandima message na biso. Ba yaka tant soit peu na moko Nzamba pesaka bango. Chaque fois on est dans le besoin ko sala musala ya boye. Ba kana moko na bango sala contribution pour que doit ko sala musala oyo. Vraiment, alors na makanisi na ngai chaque année, tout ça deux fois au cours de l'année. Moi, on a 4 mais on a fin de l'année parce que la fin de l'année, souvent, ils ont un moment de fête où la famille se base là, la famille se base là comme là. Les abandés comme ça, ils sont en côté. Bandés comme ça, ils ont des difficultés, ils ont des séquelles à côté à la tête. Alors, biso, je sais que dans mon thème, tu vas dire non. C'est que vous avez lieu pour lire. Mais les abandés comme ça, dans les besoins, tu vas dire bon côté. C'est pourquoi tu sais qu'ils allaient malade, tu as côté la bino. Quand on a pesi biso na msala to sala kana bande ko basunga na biso to kabola ngona biso et puis nous le partage ton pain avec celui qui a faim et on est venu avec tous les amis avec ceux qui sont à l'extérieur du pays ceux qui sont éparpillés à travers le Congo on y surtout baza sima na biso a sima na ngai pour que ndenga nazo kabola na bino ba bango bazo kabola na bino en même temps donc vraiment, bah remerciement na bino et comme pas na bango, bah Max merci beaucoup parce que font les portes na yo pour na koyamba biso. Au moins mutu akoza bilo ko pesa, mais so ba font les portes té a pesa pe ngote. Merci de nous avoir accueillis, merci d'avoir reçu. Que mon cœur nzamba pesi biso to kabola ngolo. Eza na ngo ebelete. Ce qui nzamba cheki biso ebele to ngona ngo pe ebele. Mais balobaka signer ça important et les mots importants. Atezali papa mon kokoli. Mais si vous tapez sur mon thème, donc le peu que nous avons, nous voulons partager avec vous parce que nous avons un mon thème Toyawa. Au moins, nous avons mais nous avons orienté. J'avais prié, Seigneur, oriente-moi, oriente-moi, oriente-moi. Et nous avons orienté Oyo pour notre sala, pour sala. Vraiment, nous avons pas la bino. Nous avons fait ma casse, nous avons été en bonne santé, nous avons bien éduqué. Vous avez bien éduqué, vous avez structuré, vous avez papa malam, vous avez monté manaï. Parce que dans le milieu, vous avez tout ça là. Vous avez mon coin de journée, vous avez comme vous avez vous avez serré dans le bango et vous avez que tout awa, c'est-à-dire que vous êtes entre de bonnes mains. C'est quand vous avez lola, vous avez tout ça là, vous avez alliance la biso. On fait ça pourquoi?
Tout ça parce que c'est un ordre que tu nous avais donné, c'est un ordre qu'on a reçu de la part du Seigneur. Et tout comme la biso na ba au bazar dans les besoins. De deux parce que na respectaka créature ya Nzambe. Parce que na koyeba lelo na yeme lobi na ebité. Na ebité na beaucoup la bana nga. Na ebité na beaucoup la bana bande ko bazali awa. Et ce que nous faisons pour la rater. Un bienfait n'est jamais oublié. Bolamu et pour la rater. Bolamu et pour la rater. Et ils ont des tumbami tout le temps dans la moins ils ont big ça des tumbami na cause autre ça là kaka. Ils ont peut-être la prière peut-être la jeûne mais action te pose à quand. Maman zo qui s'en lobby conseil où tu mets à Paris sur les années parce que c'est là qui font Nicolas Hôtel. Nga na yebagité. Mais maman aboti nga télé le franc na yé à Nicolas Hôtel. Na une alliance na Nzambe penza masali musanga na sala qui père qui na succès makasi. Donc auto sala lelo et faut tarabiso d'une manière de l'autre. Auto sala après la bino Nzambe ipe ko futa biso ndenge mususu. To satana le loko moko te beto yebika Nzambe lola a cancel biso ndenge mususu. Yemuka bininga ko sala. Donc tika Nzambe apambola bino, ils a peut-être première fois na moné bino, mais la dernière fois té. So Nzambe pesi biso bala kina. Et bandeko et les amis des mots à travers le monde bazo tala pe bino, je pense que baza content, baza nesengo ko yeba ke ah et c'est que qui moi le meilleur na ngai et boka na mai te to ba le angote mais que vraiment ne siko sengeli et comme c'est une destination tikanza ba lola pamba pe bango pamba zwami boza tellement ébélé que Dieu vous bénisse où vous êtes et il nous soboya pe la délégation de Nzamba pamba bino et Nzamba pamba pe bino ming banda papa tina délégation de Sobane va travailler en équipe Nzambe apambola bino et belé makasi. Un très bon message, merci à l'évangéliste Moïse Matuta, un très bon message. Il a été bref, clair, précis et certainement que Bana Bakari. N'a kangi quelque chose, non mon papa le dit. À tout le monde Nana kangi quelque chose. Okay. Nana kangi, oui Dieu donné. Il y a un mois liboso ya a. OK. Et Nathan Tovandi, il n'y a pas les cas d'opération hernie appendicite. Wow. Moi liboso ya ne siko ils a Dieu donné. Vraiment. Tu as retenu quelque chose? Au retenir. Au retenir ni. Voilà, merci. C'est quoi question ça d'abord? Okangi nini na obatei biso? Okangi nini? Oui, pasteur Rasconi. Merci pour la parole. L'on a retenu Papa Moïse à l'obi. Zela landa. Oui. L'on a retenu Papa Moïse à l'obi. Bolamu et pour la rater. Madame Souto Monaka. Par exemple, Madame Nzamba Bundela biso et dépendre na ba prière te na ba sacrifice te ba jeûne te mais peut-être quand na action de grâce na o eloko quelque chose au salaki yango et ça la vie Madame Nzamba pe à côté la biso na tout. Merci. Très bien, merci. Yo simini na o papa tei. Merci papa. Merci. Nani nikusa kangi eloko Mutasuka nana kangi quelque chose. Oui, Sandra de Jésus. Merci papa d'avoir accordé la parole. Moi ce que j'ai retenu c'est que papa Moïse, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est sa première fois mais c'est pas sa dernière fois. Ok, voilà. Ça, c'est la première fois. Mais certainement, ça ne sera pas la dernière fois. Ok, Zambé à Pambolabino. Ok, vous êtes déjà vendu. Merci l'évangéliste. Voilà, merci beaucoup. Donc, je crois que la première dépôt, parce qu'on a mis tout comme ça. Bayana Mouké, Oyo Zamba, c'est sur ma boko. Ok. Pourquoi pour recevoir un mot? Je fais que sur la bino, peut-être moi 2-3 jours. Un Zamba Boumoui, à l'autre à la biche, à bipo, ça n'a biche.
Zamba opesi makoki, je suis sûr. Akopesa biso lisusu po to ya lisusu. Moni loboko epesa likauka te parce que ça source. La source. Vous avez dit maman, les mémés, les anti, les mamans qui viennent surtout. Nous c'est pour comment on a vu ma casse parce que les hommes ont comme qui mon lamba, il y a comme là, pour se le partager. Je crois que vous avez besoin bien la unité. Ils appellent le gros besoin au Kabolango mon surtout à quoi pour bénéficier nango. J'ai amené moi bilamba. On a pas na page nous surtout. Aux ordinateurs pour la kotala. Tout et tout. Et puis de l'eau, du jus pour les jeunes filles. Moi, l'eau, on est surtout deux nécessaires. En tout cas, il faut permettre de déposer. Il faut permettre, voilà. Il faut permettre bino besoin pour fêter. Surtout à la fin de l'année, oyo. Banda konyo se bazo pour mkua, banda konyo se bazo sepela. Et on a pensé également que nous avons besoin de droit pour fêter le Gabon, n'est-ce pas? Oui. Vous avez un droit pour fêter. Zambalola Akanslabino, Asalabino Bolamo Ebele, et merci. Nabande Konyo sur les amis de Moïse Matouta, vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est moi les Ali, Loso les Ali, Madé les Ali, Makabo les Ali, Maï, Jus, tout. Ce qu'on a évité seulement, c'était de vivre frais parce que depuis courage de Chassandé et Zalaka, et on a pensé peut-être des histoires sèches et que permettre que la conservation dans les la bière pour que les Bombango aient posé problème peut-être sur courir qui tobo. Mais je pense que Zamba Osungake ok. Voilà. Le balai de beauté zali, la poudre zali, la matungu les ali, makayabo, la diva, on a ma maman. Maman c'est quoi Mbeli? Fantine, Mbeli. Vas-y, carton on a la ligne Kat. Faut là. Et puis l'affaire à repasser. Hein? Voilà. Et la masse est chiffonnée. On me fait là. La masse est chiffonnée. Au fond, les mamans au repasser. Ce qu'on vient d'dire. L'eau Tikali, je vois que le trésor a accès au ventilateur. Le ventilateur peut-être dans chaud, il y a des plaques. Ah ouais. On a un drap. Voilà. Carton il va nous balayer, monsieur Zalia. Vous en avez un drap, vous en avez un bilamba, Zalia. What the hell? That's stress, hein? Ça, regarde, faut m'appeler. Et Balouka, ça. Comme ça? Ça. Faut m'appeler. Balouka, mon côté à. Non, très bien. Oh le roi 7. On te ouvre tout ça. Football on a beau. Comment comment non? Oi.
Ah, spaghetti. Ouais, faut attendre. Attention, Maurice. Voilà. Posant la tricot. Et la ngezoya. La ngezoya. La jean ezali. Ah. Encore ya ngiri oya soirée pour la fête ya veste ezali awa et puis la griffe na moni ya na ebite ezali awa voilà que ezali voilà donc on va vous ajouter dans les jours qui viennent, les chaud, ventilateur. Je crois peut-être dans la course aussi. Alors papa Max, Yamoké, vous avez tout, spaghetti zali, vous avez ma fruta, vous avez la mousse zali, vous avez la semoule. Vous avez des sous, vous avez des soudans, vous avez la poudre, vous avez lait de beauté, vous avez awa, lait de beauté, vous avez des baïdés, vous avez aïe, vous avez papier hygiénique, vous avez matériel, vous avez miliki, vous avez on a invité boîte. Dans la chaîne vous avez un petit peu bien. Donc vous avez du sucre, sachet de sucre vous allez avoir 4, sachet de sucre vous avez 4, sachet de sucre vous allez vous avez un thé Lipton les allez 3 les allez ou vous avez spaghetti. Il va pour les jeunes filles. Voilà, donc le peu qu'on a pensé, partager avec vous pour bonne année. On a pas de temps à rouler, pas de temps à rouler, pas de temps à rouler. C'est bien. Voilà. S'il faut que je dise évangéliste Moïse Mafuta, les gestes à mon tout que ça à l'égard de ses enfants. Donc quand ça joue mon boy, moi mon comme mon système. Bah maman comprend moi si comme mon système. Pour tous moi 4 A bah mon système. Alors t'as quelle classe maman Lydie, Yoana, yenda zalo maman principale. Yende donc maman sala kana mwana, c'est ce qu'elle fait. Maman principale yandako, Isa Yoana. Tobetele maboko. Alors abenginga lobi mwana moza système kuna école boyebo. Bande hygiénique ezala ekite donc passe mwana motema. La tindi mbo bilandisa ya mon école tia na système. Alors quand on solo la biso te bossa na mbala mingi to na bana basi bana besoin ya bande hygiénique. J'ai aimé sagesse ya évangéliste tout n'engage que bana ba mona système pe bazanga bi oui to na bana 4 ba mona système étant na moni yango et c'est un plaisir vraiment comme on a que bénédiction za complète. Mbala bi biso te bossa na ba système et pourtant notre ba milliard boye et bana mingi tam so découverte pour na bana besoin ba système ba mona ngo ba lakisa bango utilisation boye donc ça il a plaisir là c'est peut-être il y a 3 4 5 mais avec pendant la sachet mobimba
pour nos enfants, c'est une fierté. Alors, Nalingi Bana, vous savez qu'on va aller pas à papa? Oui. Si tu sais pas, tu l'as sengo. Alors, Nalingi, merci, tu vanda. Nalingi, est-ce que quelques bana, tu peux samaluba ya lipamboli. Évangéliste Moïse Matuta a ça la canne na banque té. Il y a té à canne liluba et puis la banzembo. A ça la liluba, a ça la paix banzembo. Ceux qui le ba voyage comme il est aux États-Unis et bak akemba kakemba déjà. Monsieur Baki Sami lisusu ba contraire ba mbongo ebelepe. A ozonga pe aba non. Na moi bano ko ba une opération en chaque parcelle. Mais les amis de Moïse Matuta contribution à biso yango. Yana lingi bana ba pesa ba impression bolo ba pe malamu pour l'évangéliste nana ko banda koza maloba sanctifié. Merci papa. Zela. OK, alors sanctifié Nino Lobby pour ce grand geste Oyo Papa Nayo, évangéliste Moïse Matuta, ainsi que les amis de Moïse Matuta Batiko Sal. Merci papa pour la parole. Tala papa. Papa Moïse Matuta, merci Bami Nao, Bandeko Nao, famille Nao, tu puisses vous merci au acte de soleil venir zébélé makasi, vraiment Nzamba Pambolao. Azalana nzambe vuma protéger et sina bato bazali bana mboka nzamba batela bango azala bango pana sengi na sunga biso nde tozabo tona problème à parcelle déjà ils ont été comme partout nous se dété comme na de abatie flèche on les a ni l'accès déjà été comme tout quelqu'un na moi parti moi mki kotani rana donc mobimba et on a sengi na bon tata ba moyen pour sunga biso pour makambo pan vraiment nzambe vraiment béni bino azana bino banzela na bino nyonso za pambwama tikete ba musique oyo betaka o sanzambe o sala ya solo akanisa o merci. Merci Dali aussi oui Sanda de Jésus. Sanda de Jésus rapidement tango landi biloko oyo tango biloko oyo papa ye papa oh non c'est pela oh le bota la papa le va makasi pa beli zana kuna. Merci papa de m'avoir accordé la parole. Papa Moïse Makuka, je viens te dire merci. Papa Moïse Makuka, je viens te dire merci à toutes les délégations qui viennent venir nous voir. Vraiment que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vraiment vous ajoute encore beaucoup. Et ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont ici à Kinshasa, vraiment que Dieu vraiment vous ajoute encore beaucoup. Quand vous sortez ici, vraiment que vous sortez avec des bénédictions. Que Dieu vraiment que voit l'amour que vous avez fait envers vos enfants, parce que vous avez vu que bonne année aussi, il faut que les enfants aussi fassent comme tous les enfants, il faut qu'ils portent, ils mangent aussi, beau aussi, c'est ça. Dieu aussi vous fait encore beaucoup de bonheur dans vos vies. Meilleur vie vraiment à vous. Merci Sandra. Tous Rasconi, tous Zizette aussi ici na Yaya Nani, Yaya Christine. Rapidement Rasconi. Besoin de Zizel et puis aussi Sanaya Sandra. Oui, où est Nani Dembosia, moi l'accès Moussabia. Il est où? Ok, tu peux venir. Oui, attendez, oui, regardez papa Moïse. Merci pour la parole, papa Moïse, vraiment, merci. Le geste de l'amour, de salut sur le journal, vraiment. Nzambale, la vraiment, à Kansabine, vraiment, c'est tout aux la fin de l'année. Et bien là, baptiste sous bastan, bah préférable qui me l'a vraiment. Bah que ça arrive à la place sous bah fêter, bah ça va bien ça danger. Mais yo pensez na biso vraiment nzamba lela akanisa vraiment nzambe abenga na msala na ye a continuer na atika ote apesa nyonso za na besoin nzamba lela afele sur la porte belle ainsi que toute la délégation vraiment bonne le bon nzambe merci beaucoup. Merci Dembo Zizel aussi na ya Christine Dembo Zizel aussi na ya Christine. Oui, Dembo.
Merci papa de m'avoir accordé la parole. Papa, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu t'ajoute encore beaucoup, ainsi que la délégation, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ajoute encore beaucoup. Papa, des autres musiciens, ils partent de loin pour aller fêter dans un hôtel, mais toi tu as pensé à nous, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu t'ajoute encore beaucoup. Il y a d'autres musiciens qui sont partis fêter dans des boîtes, mais toi tu as dit, à la place que je pas fêter dans des boîtes, je viens fêter avec mes enfants qui sont ici à l'Ofina, partage ton pain. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu t'ajoute encore beaucoup. Mes papas, mes mamans, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ajoute encore beaucoup. Quand vous sortez, si vous sortez avec une bénédiction de Dieu, que vraiment que Dieu vous bénisse vraiment. Papa, que Dieu vraiment vous bénisse, parce que toutes tes chansons chrétiennes que tu es en train de chanter, vraiment que ça puisse encore haïr encore devant, que Dieu te bénisse par tes paroles que tu parles. Merci. Ok, Zizel, merci Germina, Dembo, Zizel. Otali papa Moïse Matuta Olobi. Merci papa de m'avoir accordé la parole. Donc, bonjour la délégation papa Moïse Matuta. Donc je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. Donc de raisonner biso bokanisi biso na fin de l'année oyo. M juste boyeki na bino na programme na biso te, mais nzambe lokola révélé bino boya bopambola biso et puis bolakisa moko na bino envers nous tika mpe nzambe akanisela bino, nzambe abakisa ebele na oyo ezalaki na bavi na bino, bozala na une longue vie, nzambe aprotége bino, agarde bino na partout bokenda na bapays nyonso bokendaka, nzambe apambola bino, abakisa bino oyo ezalaki na bavi na bino, tika mpe baporte ya lelo efongama mpona bavi na bino oyo nazalaki nango yaloba yango wana. Merci. Ya Christine na mokusi epi tantine Aunt Mati, tata mwasi ya bana akosilisa. Merci papa pona maloba. En tout cas papa Moïse Matuta toza na esengo makasi ya omoni na kati ya partage ton peu avec celui qui a faim. Papa toyebi ke na fin de l'année oza na makambo ebele mais occupé yango te otala biso, parfois oza na baconcert fo beta mais ondimi otala biso bana na yo parce que toyebi ke oza papa na biso, tika ete nzambe apambolo na bisika nyonso okendaka, nzambe abatela yo, aprotege na bapoison, abatela yo vraiment baange gardien bazala likolo na yo. Merci na bilo nyonso oyeli biso, tika ete ato obanda olia nzambe lipamboli na elandako. Merci beaucoup na baami nyonso ya papa Moïse Matuta baoyo bana libanda mboka na bao bana Kinshasa, tika ete nzambe apambola bino, aprotege bino vraiment, tika ete banzembo nyonso ebimisaka ezala na impact na kati ya Kinshasa oyo évolue vraiment, oza na bacontrat vraiment oyo bacontrat koleka, tika ete nzambe apambola aprotege to bana osambela mpe mpona nzambe atika yo te na mosala ozosala, tika ete nzambe abate la corona comme Jésus Christ. Amen. Merci Yaya de Yaya wana mwana liboso tosisi na tata mwasi toza tata mwasi tozi kotabo tata tozi pe kotabo mama na kotabo mama tozi diner aye ya koloba kotabo mama kotabo tata tozi tata mwasi ya bana kotabo mama tozi tanti tata mwasi na mokuso lobi boni. Merci vraiment pour la parole. Papa na sepeli makasi vraiment komona bino na kati na siko eza nzambe moto orienté otia makolo nene siko eza hasard te, nzambe wana vraiment ayebaki. Merci nzambe wana tindi na siko na cité de royaume abénir yo vraiment elongo na bandeko nyonso yo na bango, nzambe wana pambola yo azala na elongo o avancer elongo na nzambe. Merci. Merci tata mwasi. Tozi pe kotabo mama ba mama ba loba no lobisa kotabo tata tozi pe kotabo mama tantine diner. Connais la tantine les dunes, ce qu'on va raconter le dîner. Merci papa. Bon, papa a vu sur merci premièrement na ato bosali et belé bazan on me bazui li kantimete au salabou. Na remercier bino mingi nzambe apambola bino musana mleki nde liboso et avancer ata bes et mon bino te na projet na bino. Merci. Olingi to kape réaction à papa na papa olandi bana olandi kotabo tata mwasi balobi je disais évangéliste
évangéliste oyandi kotabo tata mwasi alobi kotabo mama tantine alobi bana mpe balobi tolingi mpo yo oréagir bongo etape okotikala bovisite mpe esika bana na bino bavandaka ndako balalaka libanda balalaka ndenge nini boza wa moto na nzambe molimo osala kati na yo bandi batonto mpe bazali ya bana na bamaître ya makasi nazo baza wana mpe mpo na bana na biso bamona mpe namonaki otamisuka mosu mpe nzambe osimba motema ya moto te ngambalo c'est vrai nasenga autorisation par le président nani eloko moko boye nakende otika kuna botala yango ndeko pesi mikotala tata. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, comme je disais au départ, mais je pense que c'est significatif et qu'on peut que tant soit peu, il y a besoin de awa. Nous avons mis un temps à circonstance, nous avons barabiso. Avant de camé banda pas nous avons laissé déjà. Donc nous avons aidé que le tour awa pour que nous que nous avons kabola. Tout peux ça merci parce que et là madame nous avons aidé bino. Là nous avons Seigneur orienté là nous avons ça nous a orienté ici. Pour que tout kabola lipa na biso na ndeko za nangote. Tika au CPA bonne année on bien. Je pense que ce bonne sur la bonne année aussi là. Dans de la sagesse, je vois que ba mémé na ba tata mwasi na kotabo tata kotabo mama bon ala moko pour que bana ba sepela. Je crois que bilambe zali awa et ko kabine surtout et l'autre ticket na ngwa ba la bine zali ventilateur réchaud na ba mousse ba dra ils déjà awa et nous sommes à Chabiso peut-être mon tabi c'est cause là et problème vraiment merci tout le monde s'en na biso sikati dans le paradiso le bas paradiso ça que ça que faut bien tenir ça et ça que vous allez avoir rendez-vous mais le rendez-vous le plus important de la vie c'est le paradis donc anda ko suma banda ko suma bamituka ko bosana te rendez-vous important est dans le ciel au cause de nous sommes dans la monde sommes raté du félo au raté là au raté paradis au raté du féloté donc si on raté qu'à paradis automatiquement on raté du féloté donc message à nous a besoin ça qu'on rappeler que le paradis existe et que notre dernier rendez-vous le plus important doit être celui-là et que nous sommes venus dans la moi abosa nangoti ai bakake nous sommes on a raté paradis on raté rendez-vous musala raté rendez-vous ya mbongo raté rendez-vous nous sommes libala raté rendez-vous nous sommes ko raté paradis oté yango les asuka la biso bana nzambe za rendez-vous ba santo kuna to ko sepela alors avant to kende nga to bina ensemble na bino amen to bina paradis comme ça vous savez bande comme di banda biso partage son pain avec celui qui a faim tout un paradis au CP nango to communiquer bino c'est mon abiso de pas travers le monde bo sepela nango amen tikanza mapambola bino merci amen parfois